Moi, polémique, quand on parle d'héritier Watanabe, et ça comme à fouta. Vous comprenez quoi? Na comprendre ngo. Un parcelle on a beaucoup linga. Ya mwana ba journée c'est bilé ba tourner na lisasa. Ah bon? Bazangi ba actualité le rôle pas. Lelo mutu to comme linga. Zala vrai, zala honnête. Ba kamo ba bengi ya vie privée ya batu. Tellement na yebi contenu, tellement na yebi vraie histoire té. Le pourquoi les mécènes na moi difficulté wana. Oso comprendre na moi difficulté wana. Fi moi na lisasa. Mokenaka de ba poto mozonga rapé. Kenaka siko poto nini 001 code mondial. Ozonga. Owana ba mituka na ba nina maninga kisasa. Oyo bongila na obong obotama kisasa obongina kisasa. Te mwana mwasi wana asuka. Chers téléspectateurs, chers internautes, chers abonnés, chers auditeurs, chers audimates de A+243 Télévision, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année de 2020. Cette année qui a été très rude, très dramatique pour certains. Oui, je compatis avec vous. Mais aujourd'hui, pour cette dernière journée de 2020, je suis avec quelqu'un que vous aimez, une personne que vous appréciez. Oui, vous êtes certainement surpris de me voir là aujourd'hui. Mais cette personne n'est autre que notre tonton Juvé national, tonton Juvé, le tonton de la presse. Aujourd'hui, je suis dans son émission, mais les questions seront pour moi, les réponses pour lui. À son tour d'être sur le banc des accusés. Ce banc où il a condamné beaucoup d'artistes, beaucoup d'humoristes. Aujourd'hui, c'est son tour. C'est son tour de nous rendre les comptes. 2020 est terminé. Qu'a-t-il fait durant cette année 2020? Cette année qui a été entre le confinement, le Covid-19, il va nous en dire un peu plus. Je vous laisse découvrir notre invité de ce soir. Bonsoir, tonton Juvé. Bonsoir, France Okanja. Merci beaucoup et bienvenue dans l'émission chez Juvénal. Je suis très content, je suis très honoré, très ravi que tu me reçois. C'est trop difficile pour moi de passer à la télévision, mais c'est parce que c'est Okanja. Ils ont que je passe à la télévision. L'homme est humble, comprenez-le. Il dit c'est très difficile qu'il passe à la télé, mais tous les jours, il nous met des émissions, que ça soit sur A+243 non, ou sur... difficile d'être invité. Hein. Ah bah oui. Rectificatif. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est mon invité. Et oui, c'est l'Afrique qui gagne, le Gabon plus le Congo, la RDC en puissance, mais surtout, oh là là, à la maîtrise de la chose. Grâce à Ali Salah, nous sommes là ce soir. Et on va vous en dire quelque chose. Vous allez être certainement d'accord avec moi. Alors, tonton, j'y vais. Ma première question, c'est comment s'est déroulée cette année 2020 pour toi? On va se tutoyer, hein? Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais. En fait, je dis d'abord remercier à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Qui nous a permis, aujourd'hui c'est presque la dernière jour de l'année 2020. Ça a été trop difficile pour moi. Je perdis mes proches à moi. Donc, bref, que je perdis mon père cette année. Toutes mes condoléances. Vaut mieux tard que jamais. Merci beaucoup. Je rends hommage aujourd'hui à M. Kibala Mpayen Fernand, le véritable Kibala. Vous êtes l'héritier légitime. Évidemment. Donc, je perdis mon père. Et voilà, pas mal. On a perdu aussi nos Congolais, nos familles, les amis. Et puis, ça a été trop difficile pour moi avec le Covid-19. Donc, je me dirais que cette année, ça restera gravé dans mon cœur, mais avec
avec des souvenirs un peu inexplicables et inoubliables. Passe à l'ébéla. Oui. Bandeko Balandi, il y a A plus 243 télévisions. Nous sommes en Europe, plus précisément à Paris. Au Nazo Yambabino, Tonton Juve, Obo Lingaka, Obo Sepela Kanaye. Toza Awa, Mama Mireille, à Salibiso, ya Kokamwa, Mikamwa. Bo se Kalingala Nangate, Nazo Meka. D'accord? Bo se Kate, mais c'est pour vous faire plaisir. On a parlé de 2020 par rapport à na malade Uti Koleka. Mais nga na lingi o parler biso lisusu na mvula ango ya 2020 ndenge o geraki emploi du temps na yo na musala par rapport na pandémie. O sala ki ndenge nini par rapport na musala na yo o memaki mvula ndenge nini tito koma lelo na dernier jour permettre ngana yamba yo. Merci beaucoup France Okanja. Ya ki moi difficile kabina ucholubaka awa. Na kambulo na maladi donc démoralisé na makasi o etikali passe ya nivela comme je venais de dire c'est le nom de monsieur Fernand Kibala so ya minga lelo ya grâce à musisa na ye donc voilà alors tous eu confinement le 16 mars première vague ya maladie tango ebandi okotala siko boye mais ba confinement oyo fallait uti ko beta Bercy. Donc, il y a un mois malobé, il y a un mois argument moko ya mois malamu. Mais au total, ce confinement, au ça la némini, vraiment qui mois difficile. Mais quand même, au ça la pena que nous na mois moko na mois émission moko, au ko lumwa siko ngana ramboka musika, na ko lumwa tina ya na bureau na ngai sika na di pona bana ko sala, au kuta ya pena ba policier, au ko mona ba nini. C'était vraiment trop difficile France na biso. Batebele bakoka moi journaliste au format qui toko bona kombo lisu ya France donc papa na bango de kolo France on a obenga na kombo France comme on a épéné à France donc est qui difficile mais comme c'est à plus de 243 on a fait dénomier on a que on a fait que to yambi pe artiste oyo basala qui disponible na émission oyo biso oyo batala qui te que oyo azabo ba yaki vraiment et je dis merci beaucoup na artiste oyo fali pour vraiment bango ba corder biso pena moi clientèle moi ebelé koya na bango awa on a profité après de confinement de déconfinement qui biso le début je pense que c'était le 6 mai babilo moi bongo après voilà donc c'était pas mal mais difficile tellement tous ba grand poisson on a fait le dénommé au salaka théâtre na salaka théâtre tezaka métier mon arriva ya okendeyina yango na comprendre la réaction sous. Merci okay. beaucoup. Na comprendre. Non, merci pareillement. Na comprendre. Alors, tonton JV, je sais que tu es journaliste, aux appels bakoko le chroniqueur, il y a musique, au ça à l'actualité culturelle, mais on a remarqué que Oloba Mingi, aux plus proche d'héritiers que des autres musiciens. Pourquoi ce choix? Pourquoi héritier Watanabe? Je dis meilleur V à l'héritier de la musique africaine, le tout-puissant de la musique congolaise, l'artiste présidentiel, le tout premier artiste congolais qui a compliqué le combattant ici à Paris. C'est pas Fali avec son concert du 28 février? Je redis bien. Le tout premier artiste congolais qui a compliqué le combattant en plein Paris, à domicile. Donc, c'est héritier Watanabe, meilleur V à toi, l'ambassadeur suprême de la jeunesse, le tout-puissant héritier de la musique. En fait, héritier, il a un parcours exceptionnel. Donc, oui. Ouais, il a gravi patiemment. Comme beaucoup d'autres. Hein. Ouais, il a gravi patiemment le marché de la reconnaissance internationale. C'est l'ambassadeur de la paix? C'est l'ambassadeur suprême de la jeunesse. D'accord. Rien à voir avec la paix. Que ce soit la paix ou la haine là. Mais héritier ne prône pas la guerre, il prône la paix comme son père Werason. Évidemment, c'est le fruit de Werason. Oui. On ne peut pas s'en passer. Mais Werason n'a rien à dire. Il n'a qu'à dire amen si on parle d'héritier. Werason, c'est le papa d'héritier comme Kofi Olomide est de Fali. Donc voilà, donc héritier Watanabe, Sotozongi par rapport à la question Nayo, oui. Ce n'est pas qu'il Nazaka, Nalingaka, question Nazani. Tu es plus attaché, plus proche d'héritier que d'autres artistes. Alors qu'en tant que journaliste, vous devez être impartial. Il faut aller au milieu du village. Mais tout le monde, on dirait aux amours polémiques, quand on parle d'héritier Watanabe, et ça quand même à foutre. Vous comprenez quoi? Na comprendre ngo. Impartial on a beaucoup linga. Ya mwana ba journée c'est bilé ba tourner na lisasa. Ah bon? Bazali ba actualité le rôle pas. Lelo mutu to comme linga.
zala vrai zala honnête nalingaka ba artiste na diembela nanga ka Mireille Bovara pona zala bien pe hein Bovara za mutu na ngai azaya yo te azayanga nalobi boya boto kabola ye nalingaka ba artiste congolais d'accord te musique na biso ba artiste na biso baza kitoko mais na préférant ni héritier oya kozala choqué c'est à lui de voir je viens chez moi na yambayo na yambayo au monique otika na complexe d'infériorité na yo parce que tonton à la rapproche héritier c'est à toi de voir si vous voulez souffrir mais en silence c'est comme que jara biloko wana donc voilà ngana okanga munoko na ngai te pona lobana yo ke na trop proche héritier et ba raison personnelle oyanga oye sala ke pourquoi naza trop proche héritier et pourquoi nakoka ko garder hypocrisie wana te na bimise yango etalika ngamoko so oya ni mission nanga c'est à toi de voir so moni oya te c'est à toi aussi de voir. En parlant de musiciens, je voudrais citer juste quelques noms et tu me dis une anecdote, un souvenir ou bien au un message en fait par rapport aux artistes wana. Il y a pas de souci. Ce qui n'a lobby pomba ya nuance déplique. Pomba ya nuance, ouais, je me rappelle dans mes bandes nanga ya carrière, c'est vraiment un bon tonton mais c'est mon tellement humble à yambanga na répétition na yé to sala ba interview et belé vraiment so azo yemba donc ni koni ni vie vraiment na ebité bina filé na yebi na musika na yebi pe na musika vraiment l'élève du maître quand c'est l'élève du maître on pose une question ba réponse ya yo te loba vérité na yebi ka yo sala théâtre ah to sa maboki on dirait hein surtout ça maboki c'est to kota ce que na maboki to longola ba veste to longola ba micro bata maboki pe balata ba veste c'est net d'Acosta c'est un maître pas yon badio som car na habité donc voilà entre parenthèses je vous dis la vérité que bina filé na sepelaka na mwana mobali wana yemba kitoko aza tel aza pena mwana mobali ayo ko pesa ko éduquer artiste congolais que soko lungwe ko finga te faut reconnaître aye na zelonte ma alandi ba kulutu oyo aye oyo bazaka na chemin wana mais naza vraiment proche na été au moins tango ya bimi abimi sima na nganga na bimi Congo. Un dernier Ibrator Piana. Mutu moko malamu mwa mobali wana yembaka otalaka na télévision kutana eboy ayemba oyeba yo mo oyeba so za na possibilité so wana mesure au garder sentiment na yo awa héritier soit pembe na ayemba okokati na cité héritier te na lobi na yo na pesi référence pe exemple ya mabeta référence e koko za la papa wemba ya mwana kasinga na lobi na yo ba choix na yo ya babuna ngaite na moni na lobi na yo ke mwana mobali wana Ibrator suka ba komo benga Ibrator Piana te ayebo yemba vraiment na évité nzamba pambola groupe na ya zala kabala mo continue ko zala ka. Alors tonton Juvé na oza dans le milieu de la presse congolaise, je dirais africaine quand même, ça fait un bon bout de temps. Donc, na lingi na yeba avis na yo par rapport à la presse en ligne. Actuellement, toza na deux sujets où ezo kanga vraiment YouTube, ezo déranger makasi. Sujet à liboso, libala moi na Olangi, donc aska Olangi na Kevin Kesaya. Sujet à ya Mibale, eza ya Grace Temo, Moura de la presse et Davina Mwasi Abatu. Na ebité Waniza, sujet, il y a deux volets. Sujet moko, je sais pas, c'est rien à voir. Na makambo ya chronique musicale. Waniza sujet ça au tuninga pour na ça yo ba idée na ngani. Oui. D'accord, voilà. En tant que journaliste, okay. En tant que analyste musical, en tant que homme des médias. Olobi na mwana mwasi oyo na kombo ya nani? Oscar Olangi na Kevin Kesai. Na yebe pe na mwana mingi te. Azui mobali ya batu. Na yiba para oyo na kombo ya papa Olangi na mama Olangi. Bango bana naza pe na mwa difficulté ya ko détailler sur bango. Mais par rapport ya makambo ko leka na télévision na internet na pesi Marie-Laure Mbote, ye pe na muta diffuser rango pe na malamu. Marie-Laure nani? Mwaka. Marie-Laure Mwaka za na Canada. Ouais. Ya mingi. Mbote Marie-Laure. Na zoro mabia la batutu wana. Alors, ngana koloba omoni makambo mabala ya batu. Makambo ba bengi ya vie privée ya batu. Tellement na yebi contenu, tellement na yebi vraie histoire. Le pourquoi les messieurs na moins de difficulté wana. Vous comprendre na moins de difficulté wana. Donc na rozala un peu moins handicap
ya kopesa yo analyse parce que tokomonaka bato bakosala na analyse na bambri bokokende kozwa mwasi na ye kuna na bambri mobali na ye koto mpe bokozwa ye na bambri donc ozala mpena na mwa difficulté wana mais nalobaka botosebele mpe beaucoup de félicitation na baso baka na mibali oyo ya bango moko. Et en propos de grâce témoin. Osatire pena ke nana mobali oyo anga moko. Osatire ki. Kofi alobango. Est-ce que ba loja yo, est-ce que basi ba lova yo? Ah, tozana ba copine passagère. Osatire ke mwana mo bo copine passagère. Mais nzamba sala grâce to koma pena basi ya parler. Siko yo zaka na mobali na yo. Tali pena ke ali sala pena mobali na nga. Et ça la kelenge. Est-ce que zala na ye? C'est ça donc voilà ba te beye ba jumo opportunité wana te. Yo komona baroke na ko balaka mabala ya bato pe bana ngo tellement nzala pe ko mema bango ba ko balaka basi mususu pona moi quelque chose to oti na moi famille pauvre pour ba escroc ba ko moi ebele ako kene ko na moi je suis docteur, moi je donne les cours à Paris hein, aux universités je vois ba petit la biso pe kuna bikaka donc ba ko mema makaka na divagation donc voilà vraiment na moi difficulté au côté na terrain on a ni balolo bini. Grâce témoin, Moura de la presse et Davina. Vraiment, na évité. Na beta masolo au kala. Nelma na beta masolo au kala, mais vraiment. Na tenu en tant que chroniqueur. Na pesimbo te belé na grâce témoin moi si on a souka ate alimisi. Passeport rouge. Na édition abi na passeport rouge. Na kisasa. Fi moi na kisasa. Mokenaka de ba poto mozonga rapé. Kenaka sku poto nini 001 code mondial. Ozonga wana ba mituka na ba nina maninga kisasa oyo bongila na obotama kisasa obongi na kisasa te mwana mwasi wana asuka mwana mwasi wana basala ki basali ka base ne ara ke to sala mwa base na base basali wana congolais tellement mutema be kolega na satana ba bimisi yo lobe angolo ko la Shrek aloba ki na mère Chantal pesanga base voilà otali le congolais afingi mwana mwasi wana afingi mobali afingi bana wana tout wana congolais la kisi pena vraie identité na ye tellement ba c'est ça l'homme il faut pas juger quelqu'un si vous ne connaissez pas les raisons mais congolais aujourd'hui dossier na yo akena ngona introduction développement et conclusion ma évité tango yake ono yaki na ngokutu ya solote yaki na ngola lokuta akozala incapable ya koye sika ya finga ki po soigner yango ne congolais et alimo passe mingi bandeko na biso soki muninga nzamba akosunga ye akobatela ye akopousser ya ke liboso to betaka maboko lipambola muninga fo osepela bato ebele babongwa na kisasa te bayo bonga wana poto donc bana o ba ko bongwa na kisasa wana to pesaka nzambe merci po boka wana ekopela moto to pesa nzambe merci faut pesa ye merci motali pena mwana ndenga finga maki pena butu ya lobi na ya lelo ya mwa pasi mais ta batadi sko na télévision lelo et pas très simbelenga ya ki na ngoka base batebele ba ko mo mwa soni pona ko arranger yango ndi congolais to pesa nzambe merci hein parce que yende apesa ka yende kolo masolo to yebi que nzambe motasala que biso tozala mais à travers bato nzamba utilisaka bato basala kapé tozala lelo moi mabanga et ça la bien avant de continuer ozana bambote na pesio na pesi na mobali na yo wazozwa biso na bato tu balingaka biso. Merci. Ngana pesi mbote tout de suite j'adresse mes joyeuses fêtes à Choisi Matata depuis Kinshasa, à Gimbwala depuis Brazzaville au Congo, à Mireille Bovard depuis Paris et bien sûr Ali Salam Otati Makambo tout en place. Merci à toi Nzamba Bakisa. Ndako na yo na mobimba en tout cas bon c'est kalinga la terre quand je fais mes trucs non félicitations quand même gabonais Nzamba monaté hein gabonais ko balinga la koleka na bana oya biso moko do wasuka na sepeli donc Bébert et tout le manager patron le Galilée le manager qui manage les managers des autres mais il y a biso Ali Sala na yebite so okokyo manager ya ko manager ndeyo bref na lina yeba toto j'y vais quelle différence fais-tu entre les chroniqueurs ou les journalistes qui sont ici en Europe et ceux qui sont encore en Afrique? Ah oui, en Afrique, on a biso baza mama na ba bosser. Oui, pourquoi? Parce que actualité la musique congolaise, berceau nango, ya na Congo. Ba base pe kuna. Mais tout ça, ça fait partie par rapport à l'actualité internet qui na bongo.
on se comprend malgré le mot déraillé pena moi muke la différence c'est que ba o pena ba na ça a oyambelo musicien du 1er au 30 musicien parce que actualité est ali celui qui est musicien peut citer tournement ba biso to fongola idéologie à télé-réalité à okepe na télé-réalité. On se comprend. Donc bande konanga na basaka misala raison pour laquelle na ko rendre bango hommage. Basaka misala na se ya moi na se ya mbula na moi makasi na ko luka interview pour kala kisa yo au commenter na se wana. Donc merci na bino tout bande konanga ngai pe na leka par wana na mataba moto ya ko sana te na kemba po na actualité. On se comprend. Au côté la peine pour apocalypse bubuka moi mobalo wako bois que pas ya kofi aye na ngenge moko na quartier la terre mais au Rolanda pour que aux aura actualité. Donc merci beaucoup. Bande ko ya bisu pe basala na ba musala bien. Mais voilà quoi. Basala la peine musala bien. Mais trop limité tellement actualité ça pena moi makasité ya on mona ba tumsu ba koma ko créer moi ba baisse na ba mususu question que mutu na mutu à garder kaka mukombo a lukaka ki azalaka na actualité mais rien à voir na makambo ya Kinshasa o ya Kinshasa kitoko le ba je le confirme code de Niakese code de Niakese apocalypse na pesi mbote animateur na lela effort. Alors, tonton Juvenal, on arrive lentement et sûrement vers la fin de notre émission. J'ai été très honorée pour Narozoé, ça qui facilité. Mais franchement, bateau Bolobakaza difficile, Aza inaccessible. Ça a été facile pour moi. Oui, mais c'est facile à poser question. Oui. Mais c'est difficile à répondre. Oui, pourquoi les gens ont sauté? Non. Nazarana moi côté facile à reposer. Mais ma réponse. Heureusement, donc tu as reposé ma réponse, à reposer ma question. Vous avez réponse on plus à bosser plan on te bosser et on a qui malanga makambo mais le long quand même à répondre moi malamu oui on répond là bien merci merci c'était François Okanja face à tonton JV avant to kende na lingo clôturer si tu as quelque chose à dire à tes fans parce que to komi na suka 2020 franchement ezaki ane moko ya participé mawa te perdre papa na biso te perdre beaucoup d'artistes comme Orlus Mabele les parents de Kofi Olomide te perdre Batebele franchement ane ezaki bien té. On espère qu'avec l'aide du Tout-Puissant 2021 que ça allait bien. Un dernier mot avant to Kabwana. Dernier mot par rapport à l'émission Isaac. Par rapport à l'émission. Merci beaucoup Isaac, merci Belé parce que année oyo nous les gars vraiment mais naza honoré pas na yo ya oyambanga na dernier jour ya année ya 2020 vraiment c'est gravé pas na ngai message ça que ba fanatique tout ba lingaka ba bonné na linga robenga ba fanatique c'est trop genre ba fanatique ba bonné tout ya plus de 143 bo s'abonner bo yesa ba papa na bino ba maman na bino ba ndeko na bino ba camarade na bino na ba mbana na bino ba kala ba nini bo la na tonton Juvenal moi mingi na plus de 143 à ça ba émission malamu bo ebisaka bango bo yesa bango awa pena bo mona ba actualité ya malamu vraiment bo za la décité nani lo asika na koloba na bino te nyonso boyoka eza ba mise na oyamba awa ya siki kozala te mais moi différence ka ya moi li solo nde kozala vraiment merci beaucoup na pesi Kibala Mbelusha moi sinanga bambote belé vraiment moi sinanga penako moi sinanga Kibala Mbelusha la Cléopâtre temporelle donc meilleur vie à toi nabana nyonso liboto na nga maman na nga mami Theresia Kibala Noëlla Kibala Cédar Kibala Patrick Kibala grand prêtre merveille Kibala vraiment na habité bana na ngai donc batutu balingaka ba massa na ngai mutu na bino yeyo tonton Joujou Kibala lait Kibala love Kibala chocolat Kibala Mbelusha mosina ka. Merci Toto JV ezalaki bongo ndenge na lobaki ezalaki masolo ya mozwina mozangi eza comme je dis souvent quoi qu'il advienne quoi qu'il arrive on garde le sourire mais on s'éloigne du péché. Sur ce on reste câblé sur A+243 on reste accroché mais n'oubliez surtout pas de vous abonner à France Okanja TV. Merci. À bientôt. Merci.